Na ba période o ya confinement ba jogo ya tout puissant Mazembe esprit na bango toujours ya mosala aimé bakula yeyo les responsables l'apôtre joueur oyo asalaka fierté ya équipe ya Mazembe gardien de but monene nde bozoko mona ye awa na ba période ya confinement toujours prêt na bana na ye azoko assister bango ndenge bazoko sakanaka ndenge bazoko sakanaka moi temps na ye alekisaka na chantier na madame na ye bazoko tala misala na bango ndenge nini ezoko kende asilisaka semaine na été sans que ko invité joueur moko ya Mazembe net awa Glody bazoko sala ba exercice pour na ko remettre santé bazoko sala ba exercice awa pour na ko lendisa bongo forme na bango ingaye masolongo kitoko wapi na bana pe lokola na ba exercice ya koyeba ndenge nini nzoto ezala kitoko boyende confinement joueur oyo azana avenir azana vision alekisaka yango boyoka ye ndenge nini asolo na micro masolo pendant un confinement vraiment ils ont tant moko difficile pour na biso baclette tous allons na période de moko ya saison mais économie réduit à cause ya coronavirus où ils allaient loi au nature imposer biso et nous sommes à la maison et pendant que tous en anda ko tant que bas sportif tout est toujours actif en faisant quelques exercices à la maison et matin soir pour garder la forme mais le confinement et donc ils ont imposé biso vie moko to linga kité. Le confinement n'a juste plus de temps il y a ko partager intimité na ngai na bana donc comme sous makasi ngai na bana na ngai toujours jouer ba jeu les abdos parce que nazo ko apprendre bango moke parce que même na bible zolo bango faut faire le sport pour rester en forme na lingi bana nga bazala obésité nazara na bango tout le temps et matin soir ba école pe bakangi et na bango na bana na maman tout le monde ça se passe bien à la maison la gana mingi Glody mais va jouer mingi bayaka mingi tozalaka Glody il y a des fois aussi tobeng tozalaka na Jacques Moleka tout le temps les tous tozalaka ensemble Thomas et tous les autres toujours sur la sur internet et ceux qui baye na tongo il y a des exercices à faire moni ceux qui Glody aye associé à la prise de balles aux la gardien ce n'est pas facile il faut qu'à à la deux pour nous retravailler tout ça la prise de balles na Glody et ngamo ko na ça abdominaux matin soir ceux qui jouent moko aye de profiter comme na zamwa na pelouse à muke wana na sali ba contact au sol et tous les restes des exercices qui au sala pour nous garder forme aimé bakula joueur jogo a comprena ba faire a côte sankolo na makambo na ye nde bozoko mona succès na succès pe ba discipline oyazwaka yango monaka soki azabongo na bois azoko yamba aboya ba chaebi pona bino ba fanatique ya Mazembe kaka ndenga zo sa exercice wana yango bomonaka na ba penalty azaka terrible soka ba secret na ye ezande na balé aimé bakula wafwako courage.